Original, original. Original. Mbote mingi na balandino sur MLTV 1 sur demande Nabino. Tout bail que tout qui est dans siège à IDPS puisque tout bako solo li solo bien puisque ma solo za souté que il y a parlement de boumou bien victoire théo journal mon père moi comment quitter et c'est vrai qu'il fallait tout qui t'a vraiment la siège tous aux informations sur source puisque tout zala qui mon collègue anniversaire mais tout qui temps tout le bela makambango bien té qui sur demande Nabino Bosala qui par rapport il y a ba vidéo où ils ont le bama sur président de la République et sur parti à IDPS il y a un autre tout ça qui demande Nabino to quitter le na parti na siège à IDPS tout ça pena invité na biso président Gustave o to kozwatan to solo la naye makambo o bino boloba ki na biso to solo la naye donc tout ça sur le terrain na président Gustave donc na rolukana koti ça na émission pour na to solo la masolango bien puisque éclater mabe yango to boy to solo na banenga bandako to boy to solo nga ba téléphone yango to linga to kutana président Gustave pour na to solo bien. Bonjour président Gustave. Oui, bonjour mon amboka mbotepe na bino bandeko balandi. Topesi bino mbote ba oboza na Congo, ba oboza na Poto, ba oboza na Afrique, partout au bozali, topesi bino mbote belé. Mbote mingi makasi to sepeli so président Gustave soki lelo to reçu sur moi mokano koma lesu na siège pour to zaki no da mokolo anniversaire soki to zongeli yo lisusu pour na mituna eleki ebele babike non Cisco pardon pour quitter l'option à siège en tout cas bandeko balandino so arma to na siège arma to na siège to biso qui caméra ne biso ko sala biso moi balance ya image bon na ndenge vraiment to na kati ya siège na président Gustave et ça te ko te to ki na ndako président Gustave te to za vraiment na kati ya siège pour na to solo la masolongo na kati ya muzindo ya makambo président Gustave motuna na biso liboso eza na bandeko na biso babito tu na yonde pour to za charger makambango yoni muto za défenseur ya kolongola makambango président Gustave mboka e ndongwani balobi ke président de la République il paraît-il que a bendi ba infiltré au kaka bomaki mboka question na biso liboso za ya François Mwamba mutuna tozana poto tuna yango na président François Mwamba et François Mwamba balobi ke il paraît-il que a travaillé avec Jean-Pierre Bemba après avoir ko boma mboka na Jean-Pierre Bemba a yeli sous na 2011 ko travailler sous na président Kabila mais comment bato ba bomi mboka to sutu kaboye to monier de sous pene ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi mais en même temps président zosenga ke batuno so bazonga to ko sanga est-ce que ba diaspora ba na bande ko libana bike ba ko ya ko sanga na kaka na ba bomi ya Congo yango to ina peut-être que yo o défendre o expliquer bande ko ba poser ki ba question na bi puisque pour créer mo ba problème té. Merci beaucoup mwana mboka omoni ce trobito qui est na logique wana na oyebisayo la seule personne qui n'a jamais travaillé avec d'autres personnes ezara Félix Tshisekedi. Donc ce nabi Félix Tshisekedi to koti na kati ya IDPS to zui l'actuel président Jean-Marc Kabundo to zui Babisoyo to zui Augustin Kabouya, vous comprenez un peu. Donc ce ne sont que les gens qui n'ont jamais travaillé avec Batou Moussousou. Mais les restes de tous les politiciens au baolo balelo bazana bisko bango ba wuti bazana bisko o bango ba travailler. Vous comprenez? Mais biso l'IDPS aussi pouvoir pour notre travailler biso mon côté. Parce que ceux qui travaillent biso mon côté nous sommes des égoïstes. Tolingi mboka biso mon côté diriger toza mabe yangona tolobaki non. Nous allons travailler avec des valeurs. Il est vrai que ezana batu mususu o bazana ba parcours mais président Gustave Nakati oté puisque batu bazana kanda puisque baza parmi batu o ba bomaki batu balinga ba déstabiliser IDPS na 2006 2011 mais comment la grande surprise tout le monde a lisusu qui batongo ba komi susu ka pene kozala kozayons que logo ezopesa bango kanda makasi yango na babi que c'est que président de la République aza compétent et osala makambo yango azolinga ba aide ya makambo to nini. Non omoni congolais azalaka mutumoko ya zunguluke. Donc ça dit congolais soko pesi lipa ya mobimba yebso après na pesa ngali pombe fala pesa ngata ya okata. So pesa ya okata amutema bazaki na mapebela pesa ngapenda lipa ya okata. Donc c'est la même chose même si le lo bisoto travaille ka biso moko. D'ailleurs ils allaient plus nous accuser. Le président avait dit ceci que pouvoir naïzali pouvoir moko ya réconciliation. Quand on parle de la réconciliation, naïbité na ba professeur ango o ba loba biloba loba wana, ils doivent
bien définir ce terme réconciliation. Le professeur Dona Yumbi a sali vidéo il y a plus de 45 minutes. Il y a collé la carte sur le président de la République à l'objet. Mais comment président de la République, puisque il n'a ni numéro na tiré qui na vidéo na à l'objet avant président Aza Eli. Bah c'est la propagande babi il paraît ici que ça y a na parti na bino yemora loba que Aza compétent il y a cause président de la République mais tant akokoma akoluka à apprendre quoi apprendre yango expliquer biso no na lobby professeur là c'est un menteur. Vous comprenez un peu, c'est un menteur. Azapenda vrai menteur dans ndenge moko ya ko sakanate. Émission ne sali beza. Non, au moins akoyi koloba na ye bato ba rolanda ye eza bato ba fiaka na information te parce que le long on a comprendre qu'il y a beaucoup de Congolais au pe ba yebi na bango français mais ils ne savent pas analyser les mots français. Donc alo ba français mais ceux ka yo lobi ka français yango mamo oyo lobi ya ko analyser ngo te pourquoi parce que kabosh na ye eza na ba problème ebele makasi. Nous l'UDPS, le président Félix Atikalaka jamais koloba que il n'est pas compétent pour diriger le pays. Sera loba bongo, mais pourquoi est-ce qu'il y a une course électorale? Vous comprenez? Mais biso totikala koloba boye que nakati ya Congo lelo, s'il faudrait parler de l'expérience en termes de la présidence de la République nakati ya Congo, mutoaza na expérience de la présidence de la République azate à part Kabila. Parce que c'est lui le seul président. Il y a Bissanganan. Ou à travers la présidence de la République. Bamobutu Badaya. Bamouze Badaya. Banani Sous Bakasavu Badaya. Donc le seul président ou à Tikalara Otori Kobeta en termes d'expérience professionnelle sur la gestion de l'État comme président de la pays Zalagaga Kabila. Ce n'est pas un péché de dire ça. Et la deuxième personne, Oyo, on a consulté dans 2039 comme président. Et le président Félix Tshisekedi. Mais puisque professeur Yumbi Dona lobi que mobomi ya Congo on parle mobomi ya Congo oh il paraît qu'il a bomi saki na papa na biso les combattants papa Étienne épée à son âme lelo oyo Félix Tshisekedi a commis ça et Saint Joseph pourquoi nani ngo mobomi ya Congo na botangela kombo na un président sortant. Le président sortant, Joseph Kabila, non. On n'a pas sanctifié. Babi qui paraît que Bino Bozo Banga, puisque Bino Bozo a puité Bozo na l'art, il a s'amuser l'art, na pouvoir de Bino Bozo, un président Félix Tshisekedi, Azara rachiste simple étiquette, puisque Vaguana, Yangwana Pe et Baby Sissou Moral, il y a combattre à Bruxelles, n'a pas Paris. Mon frère, Nazo Biso et le Moko, IDPS, Tobundi, Bitumba, Biso, Tozana, l'art, tu as un partenaire. Mais Tobundi, Bitumba, Biso, si tu as une élection, tu as écouté une élection à la congolaise, campagne to bete à la congolaise. Et le lot au pouvoir, n'a pas richesse ou les en a Mboka. Vous pensez que dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu aurais la possibilité à mobiliser la recette. Et puis pour votre information, que le lot déjà trésor public, Mbongo Eko Tandam, Mbongo Eko Tandam. Biso Toba qui to ça va faire rebelle tête au boucher ka batrou. Biso Mbongo Bimarane ko bimate. Mais bateau to moni baza ko s'agiter, ce sont les gens. Oh ba mesanaka bango baza libanda bandeko na mo ba yiba mbongo ba opesa bango. Ba makangu na bango ba yiba mbongo ba opesa bango kuna pona ba vimba na bango. Mais ce que le kola bi que non Fati ndenga yebongo tio nyonso eza ya kokangama. Siko yo mona mutu moko azala na poto asala bulote malia rabia tambola na baka. C'est-à-dire source na ezala a. Le quoi ko source na bakangi yango nde pesi bango ki peleke sana ndenge moko ya kosakana te. L'UDPS n'a jamais sanctifié Kabila. Selon logique. L'UDPS, président Félix Tshisekedi azali koteni parole parce que c'est un homme de parole. Alobaki que ceux qui n'ont eu pouvoir, je vais réconcilier le pays. Oroye bisanga que non, Dieu a été corrompu lorsqu'il a accepté de nous pardonner. Dieu n'a jamais été corrompu. Mais il a dit que je viens pour sauver l'humanité. Et ce que na 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 16, na 17. Bible Zolobake. Mais après une année, en Christ, il devient une nouvelle créature. Voici toutes les choses anciennes sont passées. Vous comprenez? Là, c'est le mystère de la réconciliation. Quand on réconcilie avec quelqu'un, on doit pardonner, c'est le pardon qui prime. Et quand je pardonne comme ça, les conséquences restent. Mais le pardon est à pour nous couvrir. Tu obéis no Kabila mwana malamu, Kabila mwana mabe makasi. Denga na yembela ka nzembo akokenda okendete. Mais le lot a nini akei. Mais Kabila a posé un acte. Oyo bato ebele bazali ko s'attendre na yango te. Kabila bete loko oyo et déjouer même ba mindele.
papa toza na kati ya Congo a Belgique akangi ambassade na ya Kimi, France abimisi ba ressortissant no États-Unis d'Amérique akangi ba ambassade à Kimi, et puis bango moko ba lancer appel balobi que non, les élections les plus meurtrières de la planète et que c'est passé dans la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que tu vas voter, tu vas zonga, ya rodaye, tu vas makile zotanga. Mais ces jours-là, ils ont été surpris. Il y a au moins une élection à Kimia. Kabila a bango bakanisa que non Kabila a remettre tablier, Kabila a remis les tabliers dans la paix. Bazeli balobi ote Kabila a salagé mukolokaka o ya quoi, il y a prestation et serment. Kabila a récupéré la situation. Batara Kabila mo repena na étendard na malembe symbole de l'état. Félix wo. Ayami et surika wana te Kabila kati suki. Kabila kati na mandefu. C'est pas no yebisa bango nini. Je respecte celui qui est venu. Mais je comprends, oui mon frère, je comprends. Et c'est la toute première fois. C'est un miracle mon frère. Le miracle pour la première fois, ça surprend toujours Moutou Nyonso. Moutou toi Kamora soit mon miracle l'éclairé parce que à s'attendre qui n'a un côté. Auto vivre le lot passation du pouvoir pacifique là, c'est un miracle. C'est au côté on a la Bible et ngeza loko là et bosono on a fait 38 ans libosa piscine. Oh bah yeso sera soit litoro na yo tambola kende. Et puis que pesa na ba famille na biloba loba. Ouais ba bi que na ba nganga ma biloba loba. Ah donc comprendre ndé makambo ezali ko salama le lot na kati ya mboka na biso fièvre ya alternance. Mais to ebisi bino boy. Bozala tiempo malembe boko mesa président Gustave ce question musu pe tongo to tuna pona bandeko ya diaspora babi ke bino bozo bengisa bango donc masa moko desanga ke ko bombe la président Gustave te yebisa yeke abine si problème ya Rwanda puisque babi Rwanda jeudi afandisa ki batu réunion na Bruxelles babi ke ye Félix azobenga biso ba diaspora cop na bango oyo barataki ko boma biso na monsieur Kabila yango na monsieur Kabila atindi ye ke parisa bengisa biso quelle assurance oyo azobengisa biso to ya ba diaspora to zonga na kati ya Congo o anerango akangaki yango ba service ebele oyo esalaki bango bazala sécuriser ezate yo zobenga bango sur quelle assurance ozobenga bango po obzindisa bango so na kati ya libulu ya sidu comment assurance to bengela bango eza d'abord ya liboso ya état de droit puisque ba image nango ezali au président on avandi si batu oui na lobby ba eloko ya liboso to bengela bango assurance ezali d'abord état de droit au moins état de droit on doit je te dis que ESA assuré. Par rapport à quoi? Dans le lobby, ESA assuré par rapport au respect à Mibeko. On respecte le principe où ESA établi. Si toi tu n'as pas de problème avec la justice, on s'inquiète de na ebiso lelo o. Ngana banda ko tambola tan Kabila présent dans d'autres tambola fona ta minière belé na bomba mais lelo na ko mo tambola à l'aise et puis ba te belé ba to préso ye matama na bino tam na ye matama parce que na koma à l'aise mto kanganga azate. Vous comprenez un peu? So ino sali mabe Mobeko est interpellé yo. Bande konabiso balanda ngwanda bazalaka je ne peux pas dire que ce sont des aventuriers mais basala ba aventure. Na habité ba aventurier mais basala ba aventure. Ngwanda azali terminator na kati ya Congo a. Ngwanda zana ba contentieux na ba famille belé. Ngwanda bomisa ba famille belé. Ngwanda ebi que soit na Congo a peut-être ba koyi kokanganga. Alors il faut na sala nini l'été kanganga te metant musu ba famille na ba okende ko accuser ngai. Na sala effort na tikala ngamo a te na lukana za na mo batu na système ka ya satana te. Nzama bengani na lolo abino kitanga mo te na kitana ba angelu na ngai. Vous comprenez? Mais suka na bonyo sezapi li felo. Puisque na image wa Rwanda total qui babi que toyebisa président Gustave po yonde oza parmi molobeli ya siège babi que avant Genève il paraît que mongo moko pesa maki na kuzu avant bakota réunion babi que ndenge ya accepter ba makambo na te azongisa mongo bato ya réunion oyo ya zwaki est-ce que ça mambo ya solo puisque moi na lobi babiloba loba babi que basangana ki na Genève puisque babi membre moko ya famille Rockefeller oyo a soutenaki élection ya Larry Clinton na monsieur Donald Trump ye wana pe mutu amema ki bango na Genève puisque babi que paraît ça qui budget à 140 milliards de dollars. Est-ce que ça m'a envoyé solo? D'accord, na posé une question moko, ce bachaki budget à 140 milliards de dollars. Wana c'est beaucoup d'argent. Bon, est-ce que la muka penda balinga ba kemba parce que vu que la muka na bandundu bakita na air Kasai. Babi mutabomi ko paneza président Félix Tshisekedi puisque bon ba yoka na bien que babi ba longola 60 milliards ya budget et puis ba partager mbongo mususu pour na ba propagande ba élection tout ezali que fallait accord wana ndenge bon bazé na kata Genève fallait que bango no so bazala pour na bandi makor mais tant ka mutu moko aboyi babi que mutu moko aboyi kana puisque président Félix abandeki ko yoka oyo
son excellence Vital Kamerhe bande koloba na ye nazoloba na yo mon frère mutaliboso okuta bima na kati ya baaccord wana ya Genève ezala Félix Tshisekedi ezala Vital Kamerhe te et puis lelo oyo babi président Xavier Nakatote babi mutatimbisaki ezalaki pardon son excellence Vital Kamerhe po bo solo laki déjà masolo mo ya kati na kinga kati babi ba image non pe bimi nalobi babi que président salaki 3 babi que président salaki 3 jours na kinga kati wana eza ba aventure image ezali babi nalobi kati bureau babi misaba image wana eza ba aventure vous comprenez eza ba aventure ba image peut-être le parce que banakala na biso to fanda to senga ba image ezala te oyebi ke image oyo Kabila auti kotala président Félix lobi na cité de l'Oya oyebi ke batu bazwango babi ke non président Félix akina na kingakati babakisi kuna mandefu babi que non président Félix akina na kingakati ça dit quoi ils n'ont pas de support ces gens-là ne sont pas là pour le bonheur ya Congo leur souci est que Congo ebeba Congo ekufa et lelo oyo ngwanda oyo participaka na ba makambo esalama na Genève te ya oye bandeni ke no apesa 100 milliards de dollars sur 14 milliards de dollars ce sont des faussetés non ce sont des aventures Ngwanda amemaka batu na ba aventure moko et pola makasi vous comprenez et puis bato balanda Ngwanda ba bénéficier rien biso tolobi les Congolais doivent rentrer au Congo parce que le Congo appartient aux Congolais mais ceux qui oyebi ke no oza na Congolais te fanda na yo koya te parce que batanga ipe komba mutute au Congolais exiger bato non batanga ite Congolais mambweni Congolais Mampasi, oh Congolais Chisumpa, oh Congolais Ngoyi Sokinani. Non, à l'Obikara, les Congolais doivent rentrer dans leur pays parce qu'il est temps de développer, de reconstruire notre pays. Soromoni Keno Oroya pour nous reporter un plus. Oroya, mais Soromoni Keno yo fanda kuna okufelaka ba shawarma na ba hamburger ya poto yeba Keno apeto na ba food market. Donc ba shawarma na ba hamburger peto le yango a. Parce que muto atikala na retard eza yo, eza bisote parce que jiba yeba nzembu moko suka kini. Donc soki na kini yo olonate etali moka mupaya randekita nalobi okozonga kaka un jour tangu kimpi na bango etele mabike no zonga esko totala parce que okitape a bosani balabala na bino ba su balabala te esko otuna nani parce que so tuni biso na tana to batango to ebisaka oyaka ondimaka te alors si article 15 débriez-vous. Merci président Gustave Mutuna ya moko na ngana baksa susu pona bandeko na biso ya diaspora balobi ke pariti pona meeting o esalamaki mokolo ya anniversaire babi babeti c'était vraiment la maloba ya honorable Jean-Marc Kabou babi ezala ngo malamu babi ke ba parole flatter wala babi ezala bien babi puisque babi na 2006 ya ngona président sorta ela ki biso na 2011 même ba makambo ke arrivé to kotonga banzela to kosala boye to s'occuper pona ba combattant pona social boye si réellement et ça il y a solo puisque bango ba pesi bino 3 mois d'observation. Est-ce que ça m'a ramené au honorable Jean-Marc Kabou est-ce que ekozala ekosalama to ezaka maloba o ba mesana ko pesa peuple congolais. Bon merci beaucoup ndeko nanga bango balobi ba pesi biso babi président la carte babi ke babi image meeting wana ba bombi yango la carte ba archive après 6 mois yango wana ndeko pesa bango ko pas babima na nzela donc ndenge bino bolobi ke bo continuer toujours ko sala liste na nzela pour na ko protéger pouvoir bango babi ke bango pe ba image wana yango ndeko za la première prestation na bango ya marche dans 3 mois yango na memeli yo message na wana yango ngana zolo bandeko wana ole peut-être ba fanda bazela biso to échoué bayande na Congo to bongisa mboka ensemble et puis bandeko wana ba mitema mabe il faut comprendre ka ki mutema mabe tango ba loba keno to tikeli bango ka 3 mois. Le président Félix, le oyo nzembo mabele li se changea mabele isa yema nzembo lobi ezala ba président ba uta na mboka o maintenant échanger parce que ezala Félix a uta na mboka te et ya ke mama kinois 100% oyo solo oui pouvoir na ba kinois. Vous comprenez un peu? Mais ce qu'on bande corona bokechu be botama na mbujima ici na kasa na lobi olanda bokechu te yo bi bokechu azala boye bokechu akenda puna pona oluka moi ba soupe ndakala. Vous comprenez un peu? Nde et ça là bon a sora lobi a au moins $100 et ça là azala bien. Alors bande konyo sona o bazolo bana biso ke ba pesi biso 3 mois. C'est bien. Mais ba mité mawe parce que batikela Kabila a 18 ans. Vous comprenez? Batikela Kabila a 18 et puis ba on va fana na parler batikela IDPS. C'est l'UDPS qui a lutté contre Kabila.
batutwana bafana ba parler bakenda be ba travailler ensemble na Joseph Kabila. Mais bon babi force à diaspora mutesali que président soit pouvoir. Na lobby oui. Soit force à diaspora, ba diaspora na ba combattante. Vous comprenez? Ba combattant. Non, na lobby biso a na kati ya Kinshasa biso nde to lia bagage. Ba kuna ba lia ba hamburger yango ba linga ba ya te parce que mesana ba hamburger. Biso to bundi awa na bagage chaque jour na bagage. Vous comprenez un peu? Bango ba lia na ba hamburger na bango. Bango ba mener lutte na bango, on ne sous-estime pas lutte na bango. Nada parmi bato na ndimara lutte ya diaspora parce que ba beta ba musicien, ba beta ba zone politique kuna ba sala pe que no mindele ba cha cas particulier na makambo ezako se passer na Congo. Mais bato ba telemi fara na Kabila boye na boye. Jalelo gauche droite eza bangote eza biso ana kata Kinshasa mais ensemble ba effort wana nde sali que Kabila lelo akende s'ils reconnaissent que bango ba lita pona Kabila akende ils doivent être conscients de rentrer au pays parce que babanda ko bunda pona Kabila akende bango basonga na mboka bango babi souci na bango ezaki babi que selon bakor ya liste oyo bango babundela libanda na oyo bino babundela awa ezaki mais c'est Kabila ko quitter na pouvoir azana ces pays okopana batu nyonso o ba travailler ba boma Congo baza libanda mais mon frère pardon na katso mabate ces pays ezala na Congo te ezala wapi ezala libanda mbo bakende kuna iska ces pays ezali bakende puisque ces pays ezali ba porter plainte balala wana baza ata marche à une semaine tout le monde a quand même souci au bazan yango baza ata marche à une semaine kalibo soit ces pays que non ces pays toi na posé à Kabila qu'ils ne viennent pas nous distraire parce que balé ba mbongo balé ba beefsteak ale ba banda ko luka ko sarana peuple congolais tant autoza na yango to ana temps ya ko luka ko pesa peuple congolais biloko o esengeli balia to pesa peuple congolais misala au moins misala o bango ba croire te que non misala ko na biso mon frère misala ya ba otika la mbanga ya kofongama na oyebisa misala ezo ba otika la mbanga osala nini ya kofongama mais je reconnais que ba Congolais nyonso teka ba osala la première année. Tous les Congolais ne vont pas travailler la première année. Et tellement que toi, on a décalage dans les États-Unis d'Amérique sur le plan de développement il y a 100 ans. Soit les États-Unis, les chômeurs, ils ont raté. Ils ont rentré dans 5 ans, on est chômeurs, ils ont raté à Congo. Mais ça, mouto a courage, mouto tête, ça là, mouto a une étoile. Sorozana yombo banda osambela mikolo nzamba longolo yombo et puis yombo liboso on nzamba ola tsabato za bato tout baza ba ingra liboso elite ya IDPS ce qui le token na ba élection ce n'est pas nécessairement parce que nanga zalaki mais c'est parce que de 1 quand il y a le 31 décembre, il y a un péché qui Kabila a participé les sous-soutés. Quand il y a le 31 décembre, il y a œuvre, il y a sacrifice, il y a Etienne Tshisekedi, à Daya Ponengo. Et ceux qui toquent dans l'élection avec machine, c'est parce que Félix Alobaki, avec ou sans machine, nous irons aux élections. Bango Baboyaka machine. Toqué le président Abimi. Bati que la biso, tant, to travailler, nous savons Babilo retour à salaire. C'est maintenant on mettre en défi. N'a pas dit c'est gouvernement qui a Abimi bas. Mais image to 3 semaines ezebeli na bi bomba yango na lobi bomba yango na lobi no bomba yango so ka gouvernement bimi 3 semaines ezebeli parce que gouvernement o ezo sala o ezali gouvernement moko sortant baza retraité ka ba faire courante ba ko engager te vous comprenez yango mona ça net mo la rezate mais na trésor public bon rezate on a zolo bana ozala chempo tokolia tokosepela nga na yebisa na président Félix Boye na yebi ba congolais bien na lobi na yebi ba congolais bien na loba yango bandaka na lobi na président Félix na ba programme o ya pesaki a prioriser d'abord 3 choses damage na damage na tout monde agriculture pêche na élevage a privilégier sécurité hein, Batouba circuler librement et puis à privilégier santé, soins de santé. C'est-à-dire Moutou, à Kende, à la possibilité à Kende pendant l'hôpital, à ça ici examen généraux. Ouais bi Kende toi bon na kata Congo même à Tanga Moroboy. Net si le na tongo na mela qui si Moroboy à ce thème. Na mela pas selon qui mo ba fièvre. Pendant que nous ça ba examen OK kuna ba biso $20. Eh papa $20 et belé. Est-ce qu'on a gouvernement fachi ba hôpital à l'été rosala. Na lobby ba biloko tuana et c'est ça biloko tuana puisque mais c'est Kabila c'est rabiso mambebele ba lobby na yo biloko tuana et cause à la revue. Autant bien mais c'est Kabila. Kabila n'est pas égal à Tshisekedi.
Félix Tshisekedi, c'est un fruit de l'UDPS. L'UDPS apprenant toujours l'état des droits, la logique, le peuple d'abord. Wow. Et c'est le seul président au Bayembeli, papa Lobaki, le peuple d'abord. Est-ce que Bayembela, Kabila, le peuple d'abord, Kabila, Bando, Ebela, Oumela. Et Belo, Bachambanga, Lelo, Bando, sa Kabila, Oumela. Mais le corps harmonique, non, Oumela, Krasuana est simbité. To comme un système, il y a le peuple d'abord, Nde Ezali, Kotungi Sabango. Bozala, Tchempo, Makambutu, et Kotambola. Très bien, Kolia. Et Kozala autre barakudia kusabalala Kozala calme. Merci na balandino sa MLTV sur intervention ya président Gustave Namino o bosenga kibiso yango yo to solo ina mais président Gustave qui somo ya suka puisque avant vie à voyager to yambaki son excellence Muzitu. Bah, dès que ce moment de rapidement l'aéroport, mais ça là il passe. On a dit oh mais quand ça la moins intervention makambo puisque tout qui est par rapport il y a makambo il y a pouvoir te que non mais c'est pardon son excellence Félix c'était là-bas que il y a makambo rancune makambo soana il y a talent monter à benga qui bande qu'on a surtout abi pouvoir où ils ont appartenir na mais c'est Faïlou ils ont appartenir na monsieur Jean-Pierre Bemba y compris Muzitu avant à matin pied d'avion et ça les biso passe mais to bombaki yango jour ya anniversaire ça non na retourner on a 4 sièges pour être la comme archive ya baike wana yé ba ko travailler na binote puisque on a cadeau empoisonné babi ke bango abi ke comment mukolo abi ke bango ba ko wela te puisque binote bozo ko welisa na makambo wana puisque bango baza bakolo eloko yango to beso to yeba et ça qui cadeau empoisonné par rapport ya quoi pouvoir ango bangonde batsaki bino poa to bino ndi baono tsa bango poa na lobby bangonde bakobenga ngo cadeau empoisonné parce que bazana bilakeli mabe eloko elobisa Muzitu ezolobisa Bemba ezolobisa Matungulu ezolobisa Moïse Katumbi ezali article 5 ya accord na bango elobaki soki candidat na biso akena ba élection kaka na machine à voter bilakeli mabe osala nini ekolanda ye nde ba otambo na bilakeli mabe wana bazali kobanga mwana mboka Félix Tshisekedi tango ayebisa bango boyabo maboko neza pembe maboko na bango eza mwindu. Merci mingi na balena sa MLTV. Merci. Mutuna botinda kibiso musala botinda kibiso. Yango to na kata siège IDPS na rosenga na ndiro na caméra a balancer sous image ya suka puisque ba image bele comment ça la ma président Gustave ba batemi na bona kata le pont mon na ma campagne au siège IDPS to baté ba siège yango ekomi boni. Yango to sali o bino esenga ki bosala. Bye na bandeko nyonso tout à suivre bo s'abonner mingi na mltv1.com. Original.